Nazieka tendi solo na motema nanga nalingi kozala peto pona yo Yesu kamaka bomoi na ngai solo nazela na yo solo tambisa bomoi nanga nasalela yo Naziekateli solo na motema nanga nalingi kozala peto pona Boza ebele ya Olanda biso na émission na bino Artissimo émission oyo ekangi masolo nyonso to eza na monde artistique ongai musicien ongai nasala théâtre to artiste pluridisciplinaire la seule chaîne oyo epesa bino actualité na makambo nyonso ezo se passer na monde artistique Congo Esengo officiel plus télévision l'émission Artissimo avec David Cohen le l'autre beta masolo ya wenge 4x4 toyambi bongo ngana benga ye tonton Moussaka l'archiviste toyamba en tant qu'archiviste mais toyamba ye pe lokola porte-parole ya BCBG ya Papa Chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco kokeni musika te na kopesa mingi bambote na équipe technique oyo accompagner biso oyo sala que émission oyo et c'est réalisé na temps réel. Na pesi mbongo remerciement na équipe technique na mondi bongo tonton Ridi Botenge mobali yambika tonton Pichou Massia Mansia PM mon réalisateur yende réalisateur ya émission oyo merci mingi na bino surtout bozolanda biso okene musika pourquoi na pesi mbote na tonton Moussaka l'archiviste bonjour tonton Moussaka David Queen Leblanc ouais, bonjour. Bonne santé, na ba pandémie au ouais, on n'a pas le choix, hein. Toujours vivre car en Angola en Zambie. Fléau mais gloire à Dieu au bakenda qui précédait au petit ticket aux éternalités chacun a son tour chez les tailleurs donc on a à sélectionner ngana yo par exemple vivant à sélectionner mobile ambindo bienvenue Mangbata par exemple vivant donc a sélectionné Papa Chéri, a sélectionné Master Tout, leader Bela Congo, politicien Belé, vraiment, tout comme ça, pour la Rolamuka, les habitudes, mais il y a mon cola l'into zala, naza, Papa Chéri a qui déjà, a déjà dans 4 points, il y a Mir, mais donc il a retiré le bin équipe Mbimba, a été poto pour la bas de match, l'album le mieux entendu, l'album le plus attendu, et à bas de match, moi je mon orchestre c'est tel, a mis l'album, mais tout n'a bonne bas de match. Moi je suis fanatique de ce tel, mais album la bonne zamba, tu n'as pas bonne bas de match. Tu comprends que Papa Chéri Salaka, tant que mon temps que Nzoko, depuis na 4 à Kangara, Nzoko nous allons 4 était né, Azal roi léopard, donc on a 4 coups à jouer à Vita, Imana, Bilima, Sangabali, Nedo, ba fanatique ba militaire tout, ba fanatique na Papa Chéri les sous. Et on to Kangara l'autre ça, l'autre amené pour nous soit 4 l'autre on alors Vanda qui na poto, pour la clip, pour nous aussi ça va dire mon abso, pour mana deux volets, premier volet na ba master. Deuxième volet, Papa Chéri sous Nabiso. Alors, yango bakata qui voyage na Bata Brazzaville. Parce que ça va na Brazzaville. Aiko ya kaka na butu na tongo na ngoto ketike na beach. Akati na ba master artiste ko na Brazza, bakoya lobby mardi. Asoko yé lobby mardi mbala moko misetali bana Lubumbashi. Wantage. Lubumbashi to na Pullman $100 américaine, que muta mesani sabino ba kotala soki musique ya na valeur soki musique ya na kilo ya muna pas $200 moi $300 moi $400 mta tchaka ba prix wana thermomètre musique congolaise binanda mazoya tozo ya Pullman $100 bon $100 no et passera ngo déjà pour la moi sika quoi donc toza le deux na Pullman na Lubumbashi après wana aroya dernier voyage Robert pour na Mikili
wana ne ta suma solo musu kozala quoi monité que album on peut rouler ah mais oui le rabe rumela ka tuna basi balamba ka ba biso que non kolamba ti na kolamba pondo zota morote kolamba pe soso so pe simo lambité akola sape mbuma bololo so se baby biloko to kokana raté biloko tout et kokana raté et puis biloko tout ba pesa yango bon appétit Taram to len dikala bikedi, opese bon appétit, le manquer bon appétit respect. Hein? Mutole bikedi nan diko opese bon appétit, ça le manquer bon appétit respect. Alors donc faut ça le roi kilo, le mot grandiose, le mot colossal, et le mot kilo pour na batu. Deux fois té. Entraînement ya le pas ko kana vite té. Entraînement à Barcelone ko kana ki entraînement ya Porto et ko kana entraînement squad azur té. Malgré ballon wa lobby. Faut se souvenir pas ballon. Pour n'a pas question na beta na ballon moi mbango. Biso ta Messi to don doaka. To sie maka, bata Messi quoi. Donc to beta masolo. Et puis mais Cristiano encore ba noir, encore ba congolais té. Chassel même ballon dans la Ligue des Champions, dans la Ligue des Champions. Roger Lucas au moins na kaba bilan. Moi bazamba. Moi ma titre le moni, sur les gars kaba bilan. Donc Roger Lucas au moins na quartier na so alongo sur Cristiano lobby. Ah bana kitambo. Bolin Cristiano te point. À ça la bilan. Hein? Chassel Bemba. Ouais, bah quand on le chasse bien ballon qui sont dans la Ligue des Champions. Donc comment ça suna na héros moi la kitambo congolais allons les Cristiano. Donc ni ba Cristiano ko ba congolais te quoi. Donc tonton Moussaka le lot topona yikubeta masolo mingi ya kala mingi. Ah l'autre beta bena masolo wenge po des fois moi pesa la moi bien pour moni. Bon. Pour calamter ça la sika. Calamter ça la sika. Ba tu es belé lelo ba komi ko se ressourcer na kala. Pour ba bimisa ba œuvre moi ya sika. Mais belé ba on dit matin. Belé ba ndi matin oui mais sauf que des fois ba leader ba zo bima ba génération na quartier ko tu au moins ba maman na biso temps ba ki sora ba il faut hein ba l'extender ba kolaka le ba fa na libala ba si na umela ba ina ba maîtrise mais on le lo ke ka e ma uta ki cheta akeli libala mara 2 jours zongi na zongi na a uta ki cheche akeli libala on na zongi na kwa ya mubala lobi pas lobi bolingo décision bolingo mu lo fita na imana so fita chibi imana pas chibi bolingo na décision bolingo faut être déséquilibré oza na faute mikitisi po umela te. Vous comprenez? La compréhension. Et puis moi c'est ça effort tu dis pas mon au ça effort au ma munyoso bon mais moi ngana mo tu matin to matin ngana mo njili ote na ngana te masanga rapiote oh yo to na kitambo oyo sa nina hein muso mimi na sanga mamba ba peso moto sera sala rato zala yi ato yebi moi charisme quoi ba kolope bala ki ça ah vraiment pour que ces ressources la moi bien pour et le monde ngana loba na kin ba leader ebele ba komi ko sala lokola ko bouder ba vie o ba lekaka déjà yango moni masola kala pe boye sala kitan ba mona pe ke ba kolo wana pe ba souffra ki avant ba koma ba o ba komi lelo donc nga pe so na moni ko ke maman wa boye na za ma ba réserve ebele tant nga pe ekoka yango moni to pe fa ki to betelo masola ya wenge ya kala to ye ba makambo ngo ezala ndenge nini ba vie ba la ndenge nini ambiance en ils allaient rendre une air à répétition on a air bande au na hors répétition air à prestation pe question ngana tout na sujet autour sur la mine ngona mais avant to ko taper dans la profondeur pour na tuni question ya santé ya oyeba au PCP mo actualité ya ma metali groupe papa chéri mais ngana yeba la musique ndenge musique ngwe kenelelo malgré ba pandémie lecture na ngwe za ndenge ah ouais moni potasso za makasi bato banokamo yango mais soki moko mikolo nzoto mesani nango onokamo su pota note moi mpenga leki yango soza na défaut kolinga kobomba yango te lekisa bato défaut na yo mpo balemba na bango kotonga yango balemba koyoka yango somo soza na défaut zobomba bato banoluka bayeba défaut wana ozomona donc plus longtemps ebandaki biso etiaki na monde entier à genoux tokontaka na poto bango mota poto komi bango de fati na ba flat na hôtel pour comme ça en hôpital hôpital plutôt donc comme il moi mourir parce que nous avons monnaie que tout le monde compte mingi na mundele to bossa na qui et car mesure mo ya rappel botala ngana tout le monde c'est pas des rails total to comme solo wana ba c'est pas Moïse wana donc botala na nga pour bika comment vous dites tala mukili pour mundelenga comme ça niveau mo diminuer amona net nzambe pas nzambe pas en net ka quoi ça les robots le robot machinisation et diminuer et quand il chômage n'a pas payé belé pour placement maman soit 30 maman ba ça la bilanga ba une en danki agent tracteur et quand tu ça et ça la boule 50 personnes ils ont bac chômage rapidité mais ils ont bac chômage
la place mon comme le service mon robot ça la rapide mais chômage je pour tu fallait pas ça là comprendre dans la place ba sengi ba ça là mais ba robot ni ba ça comment qu'il faut et comment qu'il faut alors tourner côté la mingi libanda qui est total nzambe ya nzamba confondre biso botala penga nano pas beaucoup content la poto na boma na la que poto za rien bono mona ki Afrique comme danger donc comment préférer koya Afrique kini koya Afrique ba kimi na bango ba poto na mangwele to moki mangwele ndeti ba tiko na classe mbala liboso ngi ote mangwele te bon na pe mangwele te banana na mikonzi do to mo banga na mangwele yo comprendre population le bigo te banana mikonzi biso sima le to mo wala mangwele ba konzi ba bite binona do mangwele ko motula moninge mba pola kana nini ngemba kufi ba ke benga bambwa ba bi oh ndeko na kufi bambwa ba bite biso tozalaka na elongi na biso biso tozala mokila te mokila boye toka nango te bake benga bapuku babino effectivement mais dans dissection wana ekuti bamboti babenga bapuku na bandeke babi mapapu na biso mais elongi ozala bapuku babenga bapuku babino munoko na biso mais yaza na mokila te epuis tozala mapapu te dissection na ngemba polaka donc bakonzi bakomona babiso komona bakonzi mais musique lokola flewango leki bozali mais ça suna somo to yaki nango liboso mais babi troisième vague ya mabe ya oya end comme kanga biso oya end ya end te po ya end to bare mabe bon moi 22 000 personnes la journée moko bazoli ta ba 200 000 na ba mois moko il y a li seulement il y a que ta kufina corona ouais biso na kitambo na monde artistique ouais baza ba vient na so bele ba dai pe na corona ko ba presa ba de martes corona ba vient na so ba toto Claude Toma corona pene bomba masa na biso bo frère tete ndai maboko banki le bogar wana corona pene na monde musique le bomba ba tokende bongo banani ba na mikili bat nanga belé na boka ka badai na corona c'est que to ingela teza corona eza mais mesure barrière to respectango mais vaccin bat bali ngozango teto zwango au moins na États-Unis lelo balongoli bakoma longola cash ne pour ni plus de 300 millions bazuango au moins total ba match nous monde ba tout plein parce que na cash ne pour na bazu vaccin to zwango eza bien eza ba mesure moko barrière eza ba mesure moko préventif et recevoir pe biso donc to profiter nango penza to zwa pena ko vaccin no ça absolument bien mais na kati ya passe ya corona yo moi bata batikela biso po wenge mte banda makambo ya lever des rideaux wenge mte banda makambo ya ba matinée wenge yo ka sonité signa pena ba prêtre mais ba signa ba beta pe ba lever de ba viva ya ba zaiko ya ba shock star mais le artiste mingi ba nazo ya pourquoi lenga ba bon parce que papa chéri lelo tema ba banda matinée na horizon 33 na horizon wana lelo to beti ba conseil bela matinée mais na ba $200 lelo ba to beti ba boiter le pas et simbi nango donc dès que tu es dans la braza, tu rebelles à peine à l'umbachi, mais on matinée. Matinée, faut respecter heure. Pour santé la musique, la biso. Avant de taper dans le sujet, la biso. Moi, en tant que archiviste, tant aux ana histoire de musique na biso à Congo. Par rapport à la génération. On est des éternels étudiants. Moi, je fais que lire. Les Congolais, la culture, il y a autant à te. Ce aujourd'hui, on va se bomber la Congolais, bon, on a qu'à livre. Comment on a $200 na qu'à livre autant à monter. Mais ce aujourd'hui, bon, dans les villes, les Congolais ont mon banc. Les Congolais ont autant à peine. Les Congolais ont avant la bande, mais ils m'ont bandal. Avant la ngingi, ils m'ont ngingi. À ça, la naïtesco, ils m'ont naïtesco. Vous comprenez? Or, faut peuple histoire na yo. Outa wapi? Ozokende wapi? Oza wapi? Nous semaine passée que les leçons du fabricant ça va être levé des deux tops sur la biso à Boya. Aujourd'hui bien filé va être levé le fabricant à Boya. Aujourd'hui Robino avait été levé des deux était sur Wata. Mais abeta a fallu. Tu n'as pas ce exemple. Aujourd'hui il était sur abeta a fallu on n'était pas tellement levé des rideaux. Et ça n'était via Bengsainga. Té enlever des
bango za bon on accompagner VT biso n'a enlever des rideaux ou que n'a beta viva enlever des rideaux n'a papa chéri Igbe Tata Ciele Marie-Paul Mpela Emelia Manda chante babola ba lever des rideaux biso ba na cop so ba melaote c'est que cop ça na simbité nkolo ba mela yo ndoko mokola elle on a bolingo na déception te na bolingo na déception te non il faut que non vanisi na love te faut moi moi ba choc moi Joseph Kutu papa na Joseph Kutu abima mona mère na zemi Joseph abima mona mère na zemi Maria Yarana betala masolo Maria Yarana maman beza ndenge nini ya ndenge nini ngai biko na soki vierge te ta ngai pe na comprendre te na monika plomb bo molimo santo yi comprendre faut moi il y a pas de déception tant que je n'ai pas besoin de faire la moi bien que na lamu na moi na zemi donc eza vie eza faut jouer choc na boulot ça là faut pas melayo ba salonko ba compliqué yo même na université eza lango normal même na université dans le grand blaisage côté bleu au université c'est ka 4 3 batini petit moi expliquer anything nique ça foufou ana eza lango na mabete pokola zo comprendre mais les loba master belé baye balingi a succès biso mona banga to mona banga 2 minutes mamo arana limité arana ma campagne au mona mo sur la nuit range a comment sur la nuit range a comment bon ça Cadillac a comment la Gombe au tout parce que na nzemuni parce que semaine passée na beta qui solo bonjour ya maître semaine passée non musicien tout artiste tout pour oumela pour ça peut danger pour balingo peut trop aussi la rater faut un camarade y a parler c'est une obligation faut un camarade y a parler ba via kalabano vérité pour y a parler même tableau n'a pas parler ba grand calé ba n'a pas parler grand calé tableau non c'est banzem ba yemba rater tableau parler à grand calé vous comprenez ba via le là-bas ba edonganga o ba sala OK jazz batu baye baraté yem tabeta drum ya parafifi même tapesa nzembo ya emewa bolingo ko bosana ngateo atato zali mingi luka banoka ntango ya grand calé emewa bolingo mama e ngawa yosukate o eme ya edonganga o basala ki OK jazz na luambo baki ba parler ya grand calé bana au PC wa mais oui, grand calé, il y a des belé, grand calé, il y a grand calé. Faut natala, t'as souvent féliciter. Mais est-ce que c'est non, on peut exemple nous Roger Izeidi. Bah on a fait Brazos. Bah ça dit indépendance, tcha ntozuie 24 pays comme on bête en lelo. Mais biman était à grand calé. Et biman c'est grand calé. Au moins bandem le roi vient absolument de chez moi, vieux François, il y a un docteur Nico, ou article docteur Nico Libeli. Oh comment docteur Nico. Yem ta sala Afrika na Kinshasa na Matadi pe na boma e Ghana Guinée o banani balingi bobina musique Afrika alobata la TVT nzemu ata mtia kufi do alobata la TVT nzemu nanga tia kufi mais kolo nzemu ve de somamba accompagnateur ya Africa Jazz accompagnateur ya pas na ve Nico na Africa Fest suki ça mais yem da sala nzembo. Est-ce que le est important? Il faut parler à la camarade. Je dis bien il faut, je connais parce qu'il n'a pas parlé. Parce que l'autre ça l'artiste, bon il y a une bakuta na batuza nzembu. Et l'autre ça l'artiste, et l'autre ça papa chéri bolinga ye nzembu. Papa chéri faut y bien avoir umbat. Ba recto verso, ba celui-là il m'a bien œuvre. On reconnaît un artiste par ses œuvres. Tout ça la œuvre. Il y a tout dit que ça la œuvre les qui m'inza m'a passé grâce à comment ça la chef d'œuvre. Donc l'écolo il y a œuvre. Pour te dire bah ça la œuvre, il y a comment ça la chef d'œuvre. N'est muta ça la missile. Tant nous bolano ça la missile, il y a que ça l'anti-missile. Et papa c'est la bon so c'est ni mine lo ça la mona ça l'écolo. Donc musicien voit camarade il y a parole pour ba yebi bon, il on y ferré. To yebi na mukili. Bilamba nete, banda kunete, to ba ferré na banzembu. Fali to ba banzembu. Ndeko nanga watanabe tokoyebe na nzembu fabrication na nzembu waze kwa na nzembu batutu na nzembu kasi lelo soki siko oza camarade parole to nous nzembu ne po musicien za censé azala tous les musiciens ba censé ba la parole Jackson tia kufi amba ninga nzembu batu akela no pesa nzembu akela yi parole apesa Jackson ba nzembu 6 chansons yaki na kati album ya Arkeli ya Jackson ya Arkeli zomona ba musicien ba parole ba adimi siko so za la parole au Kosila, tu n'as pas un exemple moko.
Pour ça, il y a comment mon Sarah, Akoum Sarah, papa chéri, mon Sarah, papa chéri, mais c'est normal. Malade Akoum Sarah, hôpital à Bikela. Sur le Bikapa, Mwanzali, on a Mwanzali, à l'équipe, on a Manarosali. On a suivi papa chéri, Kassi. Nous avons net à l'équipe. On a un exemple, on a un exemple à papa Onba. Tout ça, welcome. Papa m'a parlé, mais il m'a parlé, il vient à mon fleury. Mais Talanzen Bounini, il a mis meilleure chanson et album là. Il y a welcome. C'est Mi Amor, moi, na maman. Est-ce que le lot il faut est-ce que l'artiste est le lot la si raisonnement te na bakisaka question mo au moment te na continuer tout nazela te na poser la question au répondre on a katika ya malobo bimisa est-ce que le lot artiste pour ba yebana est-ce qu'il faut ka ba umela il faut zwaka temps pour obi que non ils très important ya kozana ba parole parce que ba parole ya ah ça deuxième question c'est sous question bon ça sous question tikana ya bonaya wana donc non, par exemple, il y a World Cup. Papa chez papa Wemba Mbi ba Dodompela. Bogis Bompema. Dodompela. C'est de Bogis Bompema. Bati banzembu na parole mais yé aza parole te banzembu na yé et gagné et bimi number 1 il y a World Cup. N'importe album a fait de l'amour avec Cuba mais au mbam c'est compliqué. Vous comprenez? Le monde est compliqué. Mais fait de l'amour des chansons phares. Mais on met maintenant, on veut dire. Vous allez comprendre? Alors, ceux qui osent copier ma parole, on a bon en réalité. Donc, au tiki musique, il y a ce qu'on a battu au tiki musique. Et on est à s'adapter à la musique, nous souhaitons. T'es s'adapter, on a bon en réalité. Donc, on a Messi. Ndé toza bo mo BCBG toi censé to sala ma maison mère salaka maison mère censé sala ma cartel la salaka cartel la censé sala ma qui tire payer salaka qui tire payer via question ça exact censé sala ma F victime na faire go na groupe jet set ya groupe faire salaka parce que ni sauter na balle mais si n'arrête la balle il faut jouer s'attendre na coup franc penalty cornet colette couper na bat na botine botan la match mais ça côté na pantalon o to moni to ke fête ça se balle nga ba betete donc faut que to sala biloko Barcelone sala réel et salaka donc faut au moins on ninga sala yo pe faut sala ngo so ko ba bulo ngana landa ba tuté lo ngana musique ça ma kamsusu faut pas juger mais ça oui to église na mon pasteur abimité mais na mon siko na église ba ko kabla lo sur ma desu na tout na restaurant to na l'église faut ba te ya biso to yo ma te ouais bon donc so ko sala musique faut sala lo ba tout ba sala donc o ko parole anta mukolo mona vite que nga na landa ma ba sala te aux musiciens faut sala wolo comment lo ngano musicien so zo yeba te so longo no yeba pété Tron ba doit osa danger yo boye mutale yuso no yebate aussi mobutu basaki bona bangwanda vie ba rebel ba kotite bazate njile ya calme qui ça ne côté type américain moi c'est américain même d'ailleurs les lo faut bima avant 11h moi si les lo 11h yo mobutu faut bima bon ça bien américain non pas une sans garde corps à côté bina pas soda batana minduki basi ba bengi président côté ba ya ngo américain ba ya belete aso lelo yo tika mpeyo aleka so bangala te pesa so mbote ne to coopérer bien ah bana na botika la mubuta kenda ndenge wana po ba donna ba major ba général ba mayele ba sika yo zaka donji mais donji te il faut musicien salaka makamba musicien ba salaka le papa chera ça makamba mamo wera salaka wera pas mamo faire na musique faut ça obeta ka bomzaka disque o se pela o landa ba fanatique donc bon et puis ko ça la souci trop ya ba fanatique mais so le belé ba petit belé ba lelo ba na ba monde na bon ndenge binanga ke nga wana pour l'expliquer que non musicien faut quand même na parolier tabula quand même na ba parolier bon monaki pour te donner besoin de la musicien musicien ko ya tenir anglais tout le monde va falloir tenir anglais pas mal c'est fallait être zénith sur anglais va faire va être zénith ba olympe ba tricot tant sur anglais mon robot mais tant que comme on non ça là tout le monde papa chéri ne bana mindele o ba bloro net ba tomi jean ngwa tomi triple chocolat ba bloro net yango honnête ba bloro ba patron mais tant ya be bilambo te boyo kana kunga so liyo ko bo masuta so liyo te liyo ko mo le matiti ba biso ngabo la nyama ba bloro liya so bo la lion lukale mi ko wana misuni o bo la taba lukale pondu question sous question so ngo tuna kingo lobike ko umela na musique kaka po bonga fo umela na musique ba exception ezali exception aye abongi mais total ka bato ba bandango parce umela ki
Mais oui, comment Jésus a sali. Mais il faut, oui, pour musique elle a bien, il faut une histoire. Sauf que nous avons une histoire. Au peuple, ça histoire, au peuple, moi, il faut une histoire. Il faut oser une histoire. Bah vite ça nous avons ma colonne ati akay répéter na lingwala. Ngala mona papa mba 5 ans de 88 à de 77 à 82. Meilleur chanteur, a raflé ba prix tout. Meilleur chanteur, meilleur groupe, meilleur orchestre, meilleur vedette tout. Mazoti ka kanda na Renault 5 ou 4, Renault 5. Aye pas ping pong na basoko na kitambo si ma maternité. Ba ping pong ba na mira mukuse c'est ba mira ba closer milité. Tout le monde papa mba soto le ka to ke ba mi école primaire. To papa a répété na libanda. Papa m'a répété na libanda. Meilleur artiste a rappelé votre 5 prix. Donc à 5 ans, 77, 78, 79, 80, 81, 82 yemoko. Mutazo ba prime so ate papa m'a mutazo hangu. Mais à longoli ba gado to tiki na kanda na ndaku. Atiki bagado na pana yena molokai ayeko répéter par compagnateur na kitambo soka ye lelo lo bimba ya ba redi ya misi na ba vestino pas ping pong lokapina eliana ningo tindelanga photo ba répéter ngo boy pas ba ping pong na ba soko sima matenta kitambo papa wemba na bona ngo tshaba ta wenge na tikara na tineti Fabregas a rolongo a répété par compagnateur na matete omoni bango ba kokango te la personne exemple bina fila rolongo parler na limité atika a répété par compagnateur na suna njili te ba ko soki mo ko samba si ba sala salon so bango bazo sala te bango bazo copier coupe ba mukulu na ba tsone te ba mukulu ba tsone bazana histoire bana histoire ya bongo bango ba wuti na guitare ya almaz bango ba wuti na guitare almaz ya libaya vyango kufa na ba luba moni na tibango tudo ba luba almaz guitare ya libaya ba wuti wana ba wuti na doom ya Kaiser Primis oti kombo likolo loko la caisse claire ba wuti wana bazana histoire bazo nzembu so bamone koki bako kanga bina nzembu ne kuba nde balingeli te bakelu ko menea bakelu ko menea ba yembi ta souviens que c'est pas pesi mo nuance bazana histoire wana tiko lele batu bazana histoire te. Moi j'ai eu la chance, il y a vraiment fallu faire, bazo répéter na tinela ba wasenga. Mon histoire, fallu faire. Na tinela ba wasenga. Mais oui, ba répéter ba ngomba le wasenga vandi wana. Bazo répéter kala à l'époque, leloté. Lelo pour non ça la sonne ba fanatique. Pour les tourments vivant la sonne. Oh ça la sonne ba fanatique, oh pas ça la sonne ba fanatique. Ba sopi médaille on peut to la tara to yebite so médaille ou tara wapi to yebite ko soni pe comme la médaille na sopi médaille o kwesi médaille oh bazala on binemite tala ba on a TV pour ma binemite na la faire ce qui 100 fois fallait ce qui 100 fois faire la première fallait non la première fallait on a première faire bon si on a problème te pour te kuta na te est-ce qu'ils avaient importé au kuta mais tout ça musala mo Nathalie Messi a eu choc Messi a eu choc muta ke ndako tele liboso na ndaku nani Cristiano bati ba mela café ozomona mais biso les autres tindika fallait tindeli faire fumbo pour aller de fois benga ba docteur ba tele na microscope est-ce que ça la poison bon c'est là à part poison ba bengi faire besoin tinding ngombe fallait lia fallait mona azu ngombe na abengi so ba docteur à part ba docteur ba bengi so ba nganga tabata so ki redimner mutu succès ba pasteur ba yeli sino tina ngombe comme pio ozomona donc bazala bango bandeko tabula zo ke mela tipa luambo poso mère kangaki na moi faut pas ma mère poso comme ça na moi faut pas moi cadena partout tipa bloc à service papa te papa comme la table ke mela tipa ne pas luambo mosulo aluli tianga bi papa table abi luambo mais franco dit tio yo na mona ngobulu kutu sinda na mona mo différent ba tito mela normal dit bengela nga cuisinier Alexandre basala rango comme ça ba basala rango pe ndako pour na yema na mona yema kasi eza vraiment trop bokoko L'homme qui a boulé à côté de la cuisine, abimé na cuisine, babina banda, ameti pa maman moi malewa teka tina kwa abi, na tina boya somba moi. Tabula abi, zela, mais singa tia malewa. Donc c'est tia na lula ya malewa, abinga pe tozo mela somba. Ozomona. O mo ba comédie, mutura verkis, tabula l'homme pe ngombe likola ngombe, kende tika na ndaku na ngai. Oh il y a la répétition. Verkis a kimi na ngona ndaku na ye, akati parti à dégrainer. Et banda ko dégrainer bandi le lote, à dégrainer.
alongoli partage ngomba ketika na frigo lwambo bakoti na congélateur bakoti ici asomi madesu balambi yango lwamba ketala na frigo moni ngombe ba degrena alobi rien azongi pa verkis amoni lwamba kimi na chambre atuni mwasi na ye di musicien abetaka pa na ngazabi o azate bon fongola nzungo ya pa moi patron mbala na ngai afungola bolwamba moni ngombe na madesu c'est soka ye yese mukolo ngombe akena bonisa madesu ameni nzungo madesu lwamba atina sa na kati aka ake verkis ala na koseka mais verkis le patron mutakota immeuble na cité verkis immeuble agi pour premier immeuble à Congo arrive na Forescom premier na Chetemba premier immeuble à Congo yangwana oza roi bateau kokota immeuble na cité verkis mais tala lisolo azana ngo pembeni ya lwambo tala lisolo ba nango madilu lomba sombeli mwasi na mibale voiture apesi ye kende tika na ndako madilu abi atikili ba biso batesa di na yemba akute bocha nga kala na ba joskia na longo orchestre na kena camion bino bozu camion te lomba ke pas femme mibale tala bo camion zate moi pas sika pas première femme ezate asi bo c'est bon alongwe pe mais lomba ke beta na paye di pepe Mobutu abi conseil à Mobutu ami oyembi trop lwambo minazo mona madilu te abi azobela bi aya kokufla na podium Mobutu asi lwambo njo Mobutu pe pro abi aya kokufla na podium boke les jouer aya kokufla na podium lwambo tini mal bazu madilu azo yemba lwambo beta yekite na sima mukongo mama afrika na Congo mama yo kosoma voter mutu na vina yo mais madilu azo yemba mazolela Mobutu okanta sentiment chant nzoka guitare ngoma ya mukongo tant pe sili kozonga ne pe le bilango habité na koya kufa azu voiture avati voiture na kwa elpanga lwambo amoni lwambo zo bimana mwasi ya premier bureau il pas profiter ay na voiture même président voiture ngolo baki lomba kate parole te eza ya yo tikala na epuna mono na répétition moni madila zo voiture aye ko zwa lupango pa lwa monenge ni aye ko zwa lupango pa lwa na maladie aye pa lwa papa président nazo bela mona yembe ate lomba bina sani pesa ngambonga traitement bina madilu ko pesa mbonga traitement te kombo na madilu na kombo na ngalwambo mto ko pesa mbonga traitement ale kota na voiture nanga abano kene pa saint dignité toi Mobutu kisombe tala mutu ayembaka Mario ye abelinga za ne lorote kisombe 5000 kengo ndo mutu ayembaka Mario ye bomboko Jean Marie ta mutu lingaka yembla mamu atambuse pa batutu bakitima bine Ramazani ba maître kamanda wa kamanda ba tutu akala ba papa Nzuluni ba tutu akala ba prof Kinkela secrétaire rapporté à conférence nationale bazonga na ndaku na 17h madilu atala mbongo dollar et mati atuni ya combien abim président bon lelo to imaginer bino mbongo esali admettons $100,000 abim esali $100,000 abi que traitement leki na $50 te allez $100 on met la bière mbongo yo kabula yo na chauffeur na yo madilu tuni chauffeur na nani oh mais chauffeur no lwambo madula du 50,000 lwambo pas 50,000 abina ko peso 50,000 te lobi bengela nga ba commissionnaire ba yawo ba kena lwambo na yolo asomi lupango marqueur waka na yolo ko bela na ye lwambo pesi ba taxi ke mbongo na kombo ne ko sombiso na kombo na nga e sombiso lupango est-ce que le patron nini na ba orchestre na biso Congo musicien na ko bela achena camion ba ke senga mbongo pa ba président na ye question mark hein nazo la soki bato akala baki na mwa bolingo moko bo bazaki na mwa makambo o lelo yo ezate ba papa chéri bana lisolo ba wera bazana lisolo mais ba bina li filet ba petit ngai Robino Mundibu ba vibrateur baza pena na lisolo ya musique trotte ba patron bon eza bongo to beto pesa chance que business mais ba umeli pena ya musique te ba na lisolo. Pour Jésus a sali 33 ans dans mon kilo. Jésus a sali 33 ans dans mon kilo. Mais a sali 30 ans qui menuisier. 3 ans à hauteur. Abali pété, abouti pété. Te wana koute po ye misenza mais sali. Parce que na sala miracle bi air na kokité. Sala bo bi air na kokité. Azo que ne peut quoi apprendre. Mais lelo bazo ça yango to bot ça ba star trop na ba vedette trop mais to zo ma musique musique ezo ya la penzate to zo la musique moko éphémère
musique est ça succès le rôle la mine la cigarette pas moto c'est la cigarette p et sili on a posé question ah ya baza question d'actualité bazana bancadrement te lelo ba misia lelo ba jeune belé ba lelo ba na lisolo te et ate le mais bino peut des fois bon cadre bango te mais biso na bango biso na oui kondima succès na bango to ndima na succès ninga musika te ke kwa yamba bango pena kwa encadrer mais nani mais na bien moto aye na bien tala nga na tanga na kimvula yango premier te 6e des humanités a na maths physique kimvula yaka pa na biso te ngani na yaka po na bike kimvula ne matériel makambo azoluka docteur aluka malade te atalingo mingi tata leki nota za sango soki ndenge église ta elo tata leki na zo ya ufina bango David pesa ba petite chance te David mutapesa la chance nzambe so même tata nso ba pesa chance à caution mutapesa la chance ezali chance kobota za ba domaine privé ya nzambe so meko kopesa ngo muta osilika mutapesa la chance nzambe zo bule oui nous faut muto luka ngote na bana atoza mwana pécheur soki na fleuve to dina fleuve te ata tatali na sango soki église ta yelo communauté alors ba seso mayele musuzo église me kula donc bango fo ba ya ba yoka pe biso ko luka ba na papa chéri na parler ko bina fila yo luka président bo sala ndenge ni po bokoma boye mais ba komba leader boya ndenge te kala yo yango ce que ça différence lelo na kala ba papa chéri ba leader ba ke luka be mener nazoya mais oui papa chéri ba leader mais ba ke luka be mener parmi les grands il y a toujours de grands même na kati nzamba bana na mukola suka na paradis bato ba servante na temple to kokana te to kendaka dimanche to kokana te na temps en fait ya na temps en fait ko le pont a besoin montrer te po ya la ne wana bino no calculer anga David ko to so kulune la na kende anga mosaka barrière za wapi mukola le pont a te montrer te po ya za la ne wana na zo betelo il faut balukanaka bankala bandako lukana la betelo eloko momona ke lelo ezama passe to kena betelo tabule luambo bainde ba deg bango nde ba top te mais obi ke na pas le système ya ba David yo kanga na ba artiste na ba artiste bana bango bana ba vie na bango bakutana o mona eza difficile o mona artiste songolo akene na kuna groupe kingani eza constat nga sala ba artiste na ba artiste bana yo vedette abombaka passion abombaka d'ailleurs vedette alors arbitre OK botina arbitre ya sikati botina arbitre c'est chabi c'est mon arbitre arbitre akima bale abo ça peut bale bale tout à répéter ah ce que tu as kanyango azo si bato o a pese côté ba pese qui passe tout à répéter écoute rappel na photo ah bon arbitre soit bien ba cameraman nga boyo ka de vue bien arbitre bale tout écoute na photo batino tondo bato la bero arbitre so bale tout est c'est l'équipe pour beta que so muto beta na ye abeta na première division avec Cristiano Messi tanga na beta na première division Cristiano Messi ba suba na couper wakete on a classe na gardienne nga beti 15 ans bali biscuit mbala ya na inter coordinateur akuta biso avant to matenter biscuit mbala nga beti 15 ans bali donc imam bale koleka batu bat districteur ngo nga districteur bale tangi fanatique yo kala betelo no kimisi nga uti comme na ndolo ba po zo kota la makamu nga na explique boni ya ko poser nga na lo site comme na zoloba il faut ba luka ba grand ba kola et na ngo grave te aussi la te na bete mu lo tabule luambo ba ye kitambo pa ya noko mettre ya tesa ba yezu ko tesa akota na orchestre na bango ba kutani luambo na tabule est-ce que lelo fallait faire ba rolo nga parler ba kutana na yelo ko luka mise mozo imba danger taso ba tinda petit ma ko faire ça ya na betelo soki basala est-ce qu'il faut tout à la na TV Congo na bien master vini na star ya Congo to yebite to yoka to yebite net ya nani Congo star na Congo star ataza na kosukosu to yeba so kosukosu sili to yeba pas YouTube kota YouTube kota tonton Musaka pas YouTube kota Musaka na ina poser question mo eza sali na un peu tour d'actualité ouais la musique oki du solo autotune te ko tuna nga makambo na ti non te makambo totine wana na yebi na ngango te na ndimika ndenge na yokile ke mpana bino na yebi te nga tuna nga makambo nango tuna nga ya to kili nanu na boy nga te nga langa polémique te eza question polémique non mutu so beloko na yebo to ndimi moni vidéo moko
ya Papa Wemba beta masolo autotune. Luka Papa Wemba tuna Papa Wemba en tant qu'actualité musicale. Na yebi makambo wana te, na yebi bandeli na mutu te. Ngalo baka mamo na yebi. Il faut pas me faire avaler quelque chose que je n'ai pas mâché. Au moins d'une sangé loko na melite na komi nguma. Nga nguma te, ngana na mwaminu na ngai. Donc na ngalo bano boy. Musique ya kala na musique ya lelo eza moins différent. Eza différent na nini? Makambo na makambo belé na makambo belé. Na thématique ya ba chanson kokanité na courtoisie ya ba artiste kokanité lelo to comment nous to dire na point na ye kala mukola zalaki mais lelo to comment dire papa mbakufiti ba vele batikali yolela na na vendre bon na kuta bon auto benga ba okete na ko vendre bon papa mba na vendre bon pas papa wemba papa le tout maintenant salon pas le tout mais est-ce que le qu'on a plus à défaut le que soit leader azate groupe na ye difficulté ça là mais oui te wana depuis la nuit de temps OK c'est Mikaï Jason Koufa il est prêtre pas structure fan mais Koufa parce que tu vas mettre dans orchestre batu ba vision monter na leader comprendre est-ce que ba leader peut est-ce que le leader pas eu ko partager pe moi connaissance net na batu au moment où ça faut ba longwa po monsieur ba comme ba longwa après tant ba moni kité ba koli nga pena ko ça la maison na ngana ko ça mais au moment où ba zala nan qu'est-ce que ça non est bandé moi ba idéologie wana ba structure za la musique congolaise yango za libanda te na Congo batu ba buka ka peka bazar moni mbona lupanga ba voisin abomba mukila mais lupanga bango abisa mukila ningisi muso abotami ayebe ayi kwa nika poto muso ayepa luka ba mama muso ayepa yebana muso ayepa yekola bazas ko rare obayaka po bayekola obayaka po bayekola ba umelaka lutumba te luamba longba longba pemela luambo te mais lutumba sa misa banzembo koleka luambo aleke na luambo na banzembo mais alongwa pemela luambo te ti luamba kufi Joskel longwa pemela luambo te mais biso lelo ba la génération disque baza ngapena koma roi fali ngapena koma roi ferre ngapena koma roi wata fona yebana ngapena bimisa na danger dans la beauté les hommes la musique elle na beauté zo koma oh beauté wendo na bien te ma ya oleli et si le succès et la succès te beauté ça mangwana to cha abetela on tali solo te mais lelo comment ba critère to comment participer na ba musique na biso beauté rôle sur orchestre beauté car aspect rôle sur orchestre ba danger et rôle sur orchestre donc yamba mise bazo kola te babimi ngape na leader ngana sala kazala tango rolongwa yobe disque comme umela tango rolongwa tozo yoko pete mais yum to no sala yazala biso bele balongwa biso disque umela kati mais le balongwa na misi disque yoga c'est disque jino yoga déjà ya bramo yogi ya nani presque te bele balongwa misi no disque te mais bon lokolo ba ke disque zo umela ya bolongwa ki yo boyinga pona la tali papa na telo kelinga ololinga mutali papa olinga muta makolongulu bon muta ba kimbangi c'était c'est ko singa fa va non nga donc lelo batebe ba pressé par rapport ya clan wenge mais par rapport à sujet na biso s'il faut vraiment te beta masolo po na malobano surtout partager ba conseil eza les autres na artiste na biso ya lelo ba umela ba pousse na pemela ba vieux ba pousse na ba leader autrement dit ba za la pressé té mais par rapport au sujet na biso on appelle leader on s'appelle succès en orchestre non kaka sans olongwa on s'appelle pas succès en orchestre non sans olongwa mais belé ba sala pe ba succès na ba orchestre na bango mais oui baka balongwa ki baka là non belé on s'appelle pas succès en orchestre non on peut tout en orchestre na là c'est simplement simple le j'entends missine 3 parcelles bakara danger alongwa ta nika papa chéri c'est gain même alongwa ta nika papa chéri on va essayer de longwa ready mi ça 4 albums na viva wemba yembela ka mais to bagi ready to bagi ba yilo stino celle ba meje 30 wemba yembela ka mais lelo bale bate belé ba ko kangote ba tu ba kanti ba za faire ba fali ba wata non total la bango le faut soit temps ba wata ba expérience a wumel pa wuta dai wata na BCBG maison mais elle a expérience wana fali même a wumel na latino faire ba comment ku ba 2000 idées na ba groupe ba on ba faire na ba fali ne ba yilo ba lempela donc on va la leader otali payer le ba comme leader oui mais les ça belé bazaka donc boyeba qui était tous à ça vocal moko na nzembo mo ba participer qui ayemi na kata na nzembo wana bon il y a refina de sur le but la petite n'a pas l'équipe soit fingio na titre d'exemple Robino Mundibu a comment leader na vocal gamoro boyete à ça ne de vocal les bogards a comment leader na vocal sur mon vocal ozomona ok c'est y a un autre la groupe non fana non na maison mère ba fingo kemba zala mukolo rozwa
tant que mir oza à l'aise. Wenge 4x4. Ouais. Sujet na biso pena ya mwana. Ouais ouais. To koti pena na masolo yango sikoyo. Bon, to boyi peut-être ko beta masolo ke bakemba ki basala ki bopo par rapport à histoire. Il faut ka ko kemba te mais faut dans histoire. Et mwana ezo faire partie à histoire na bango. Kemba ki mais ngana na CP na ngemi ko partager côté ambiance. Ouais. Ndenge na ba répétition après prestation na bango donc ambiance wana ezalaka ndenge nini bomoko baki na bomoko baki na bomoko baki pe bomoko nonga kisoki moko union ba union bango tout net na papa chéri non tanga bazalaki na soki ba union papa chéri union yeba ke journaliste pe no tata baki na bomoko baki na esprit d'équipe parce que nini elaki bango mi ba côté ba kutaki bango ba yeba na ki mingi sans miso ba na sans musique avant ba na musique ba yeba net Blaise Boula. Première primaire, on a papa chéri, 6e primaire. Mais oui, ta papa chéri, Wenge, ta papa chéri, na Wenge, a Kenya, ko Blaise Boula mbala moko. Papa chéri, na Titina. Mais nga yo kaka ngana na zolo ba ngaso na ba tingana ba onga lo ba zana betelo au moins la fille carré abani 4e des humanités 5e na yeti 6e na wera sans Wenge. Le bail qui va tout bailler bani bani. Mais oui, aimer boire à diagonale, bataille à diagonale. Aimer boire à diagonale. Na va dire ma celle. Balabala mon andi baboma. Hein? Mais même balabala so ya. Au côté deuxième avenue là, au côté andi baboma la prince à partir inga. Premier passer deuxième pas papa chez bayalagi. Troisième pas mettre ma gauche ba oso sango. En diagonale on kuno moni ba nsone. Pour continuer tout droit, mon dit ma celle mon aimer boire. Ba zaka avenue. Na suka kuno mona ni bopandu bata Wenge wana bango wana okomona OK soko ke côté batonde baluba nde bakangama na bakwa na tonde baluba Blaise Boula Didier Manda chante njili Blaise Boula Ale Makaba Titina zomona Manda chante bakenda betara à lever le monde njili on dirait à partir wana Manda chante betara lever le do ya Wenge on bloque moi ndengwande ba presiaka Manda chante. Là, il y a un siège.